Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Dossier à Maria Toumbezo qui est de plus en plus compliqué. Donc, pour le moment, Pasteur Kabundi Walesa, Israël Mutombo, na ministre de la Justice Costa Mutamba, nde baza soupçonné. Pourquoi la zolo babo? Na minute actrice, baby maman Esther Ngalasi oyo, na TikTok, Aza vraiment, les gens l'insultent comme pas possible. De l'autre côté, Pasteur Kabundi Walesa, bato pe bazo finga e somo. De l'autre côté, Israël Mutombo, Koutou Israël Mutombo, pour votre information, Aza pe na invitation na yepe, ba invité yepe a kende ko répondre na ba acte na ye. Alors, pour na ba o ba ebité, et ça li quelques jours, et ça même pas toute semaine, loi moko ebimi pour la dépravation de mœurs sur les réseaux sociaux. Je pense après que Maria Toumba qui vidéo pour asenga implication en tout cas ya ministre de la justice na kanae parce que aloba qui expliqua qui bien aloba qui que non na sinazu déjà invitation mibale naza libanda mboka na sengi o s'impliquer mais curieusement tant azonga Congo Maya kende ko se présenter mais quelques jours avant bakangae loi ebima qui a sika pour la dépravation de mœurs sur les réseaux sociaux pour na ba TikToker nyonso. Alors na minute yo mutu afundi Maria ezwe banati batumsu balobi que eza à cause ya loi wana o ebima qui pour la dépravation de mœurs lokola ye déjà zaki na invitation mbale et la loi s'appliquer. De l'autre côté babandaki ko soupçonner Sango Mokonzi que ye mutu a porté Maria Toumba plainte, mais il semblerait que Sango Mokonzi pe a zappé une invitation et pe oye pe fois qu'il nous répondre ba sali ango pe kakatango ibaebi que Sango Mokonzi a zappé libanda mboka. Ce qu'on likambo côté un peu moins confusion. De l'autre côté bazo loba que moi na ya pasteur Kabundi Walesa azalaka proche ya Constant Mutamba. Bangonde basali ke ba influencer décision Constant Mutamba pour bazo exiger Maria Toumba abimisaka ka ba preuve que pasteur Kabundi Walesa ayaki ko contacter. En parlant de contacter Maria Toumba nga moko na landi frère moko ya église à pasteur Kabundi Walesa alobi que oui effectivement ba contactaki Maria Toumba pour asalela bango juste promotion ya nzembo moko ebima ki bafuta ki $400 azo reconnaître à partir de là kwana bato ebele balobi que non bomoni te ke Maria Toumba pa lobaki moi vérité na makambo alobaki ezaki na moi par ndambu ya vérité na kati wana po ndenge nini frère ye kondima mais eloko frère wana ndima ki te bon proche ya Kabundi Walesa alekaki na live na TikTok andima kiteza que baepsa ki asala témoignage ya lokuta ce qu'on a minute au Maria Toumba moyen ba bimisa ezate po plaignant azwe banate est-ce que ça à cause ya loi wana ya Constant Mutamba est-ce que ça à cause ya Israël Mutombo Israël Mutombo pas à peine invitation est déjà va pessier est-ce que ça côté ya pasteur Kabundi Walesa ezoye banate de toutes les façons na Congo tozala kaka boye mo na pe ka lobi to la mungile ko ne kepe si jango pe esili alors na kati ya vidéo oyo mama Esther Ngalasi présence témoignée a ponani mama Esther Ngalasi aza actrice comédienne abanda jouer par Caleb mais jusque là jouer te mazarape souka pasteur ba accusaka epé à une certaine époque na pone escroquerie ya iba so mutu soki le pango soki mo so le pango beblo mo kande ngwana mama Esther Ngalasi na otela bino vidéo wana olia fanda na ye kimia pona makambo aye ko pesa vie na sali mo vidéo moko boye ya 1 minute na TikTok na obanda kutunde na wana bonebite suna bada na vidéo nini po na za na confusion mo bolanda okande na otela bino ponga na osaka ko sala intro et bongo bolanda mama Esther Ngalasi sali vidéo alobi
tanga tali vidéo na ya Maria Tumba après lobi en langue. Donc aslobi tant on a tali vidéo na alobi en langue. Ah matutsabe na o stra zabe abi alobi en langue abi ya mona arrestation anati. Ya omona gloire wana oyo koya ndenge bakangi Maria ya omona gloire wana ndenge koyela Maria après wana parce que ye pe a raisonné ndenge bakanga kai bakanga mama Esther Ngalas ou bakanga kai pour escroquerie ya mbonga bato so ya lupango soki $20,000 apesa soka somba so lupango bloko mwa ndenge wana eleka mwa kala bakanga pe mama Esther Ngalas o mais azo raisonner gloire oyo koyela Maria après arrestation après wana balokoti mama Esther Ngalas oyo somo donc laver complètement vidéo pesali de l'autre côté garçon mo bekut na yebi na ngai yete na moni eka na live nenga koti abandi kososola Israël Mutombo dans likambo yo eza na mwa bangi suro chebele mais moi leçon morale ezaka que toza na TV biso bato batalaka biso bato tosalaka bémission toyebi bango te toyebi te combien de mitema oyo toertaka toyebi te combien de mitema oyo tosepelisaka en tout cas toyebi te bato mosusu bazoloba ke non eza papa Israël Mutombo ye muta liboso muta bandaki Maria Tumba ya lobaki eloko te mais Maria Tumba aza kaka na dossier ya Israël Mutombo te aza na deux dossiers ya pasteur Kabundu Walesa na ya Israël Mutombo na ndenge loi nebimaki ya dépravation de mœurs donc ezoyebana te Maria aza wapi yango nalobi ke ndenge tozalaka na TV awa biso toyaka na TV mais bato baolanda biso na TV toyebi bango te tosalaka keba na munoko na biso po Bible elobi avant loba tourner langue na 7 fois avant loba lelo munoko Maria nde mutesa nini ememele ba problème ebele na mama Esther afingami po munoko ne pe efandaki te na Israël Mutombo pas au risque pa ya répondre yo utamesa nango Popo munoko fandaki te. Nanti la bino toutes les vidéos on a za, oza nouveau na chaîne nga profito s'abonner, cliquer cloche à notification, bolanda vidéo nga pe na olanda na bino. Je viens de suivre une vidéo de l'arrestation de Maria Tumba. Je l'ai regardé plusieurs fois cette vidéo. Et qu'est-ce que je voyais sur le regard de cette femme? Je vois une femme qui regarde une gloire approcher des Satan. Elle voit seulement la gloire et elle croit que le meilleur est à venir. Malheureusement pour elle et heureusement pour elle, ça ne peut pas être autrement. C'est seulement par là. Écoutez, Jésus a dit le soleil sort pour les bons et pour les méchants. Profitez quand le soleil se lève dans votre vie. Parce que Dieu est bon pour les méchants et pour les bonnes personnes. Et tout, je me suis vu le jour où j'ai été arrêté. Je regardais les gens qui étaient autour de moi. J'ai dit, oh, vous savez quoi? Je n'avais personne pour me défendre. Je n'avais personne pour me défendre. Sinon, j'avais Henri Papa qui était loin. Il ne pouvait pas faire quelque chose. J'avais Armand Gissing. J'avais Bijou. Vous savez quoi? Je voyais le règne. Je voyais les lendemains. Je ne voyais pas ce qui se passe autour de moi. Et je crois que Marie aussi ne regarde pas ce qui se passe autour d'elle. Elle voit les jours à venir. Elle se levera dans cette nation comme une lionne. Et elle dira, Souki Nzambete. Elle ne dira pas que Nazamakas, elle dira, Souki Nzambete. Pingai déjà na bastate belé na bundela mboka nanga, mais ngana linga kosala vidéo na sentimate. Sur eloko ya koloba eza juste photos à la juste. Parce que ma congolais mingi baba ta émotion. Alors vraiment na tie photo ya maman Esther Obomoni azolela pour na maramba Maria azu courage à kotia même verset biblique puis à reparler à langue la vidéo à celle qui Maria. Maman Esther. Obi toza na problème moko na Congo vraiment ils a l'église. Même yo oya koluka ba abonné na kombo sima Nzambe. Na kombo ya Nzambe. Mais osambe la vraie. Boni ko saka na Nzambe boy. Gloire nini oyo zolo bana Maria ke non humiliation no moni gloire ekoya.
est-ce que yo yebite ke nzambe pas humiliaka mutu? Bible lobi dit Dieu il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et puis kaka nzambe wana oyo yo zo ya koloba alangi. Oyebite ke na kati ya 10 commandements ya Moïse, ba loi ya nzambe za na kati. Même ndenge bato tokuti bango na mokili oto o bazo benga pe bato mibeko. Baza pe ka na kati ya ba makambo ba loi ya Moïse wana. Ngala bundela ka mboka na nga, mais ngai atana telemela ka justice ya Félix Tshisekedi. Mais le lenge a procédé mwana na landeli. Eza mal poli. Ozo mona eza bien te. Maman, koya ko tia gloire a te maramba Maria tumbeza likamba gloire te. Maria yemoko mutasali spectacle wana parce que soka zalaki vraiment na besoin de dignité na ye na respect na mobali na ye, bazalaki na tanyo surtout ya kokende ko se présenter parce que tant batindela ki lettre azalaki na été mais tant azongi eloko ni empêcher ki akende ko se présenter madame oyo koya ko tia makamba gloire ozolela pe pourquoi ko sakana kombo nzambe boy. Même il faut se repentir, maman Esther. On se moque pas de Dieu. Hein? On a utilisé comme Nzambe pour na bonnet. Donc, makambo Nzamba zo lobela. Même il marie vraiment. Nzamba akeli e mutu. Yo komi ko bamba ba sima. Yebisa ngai wani za ko corriger Nzambe te. Mais c'est un péché. C'est un péché. Ezate que no mutazo sala lisumu mais yo ozo ya lisusu ko ya koloba que no gloire ya Nzambe ozo bebisa bana batu mususu mama Esther ozo pousser bana batu mususu ba mona ke Maria za exemple moko ya malamu ke bako kolanda ye pona aussi pa bando sala ba sergi o ya zo sala wana bako corriger ba njoto bako chuba ba njoto ozo bate que no ma Bible ezo telemela ba biloko wana Maria tumba oyo mwana oyo aza respectant. Quel que soit Walesa, azala faux pasteur, azala vrai pasteur, yo ya rote ya rat. Même Walesa wana ndenge za wana za papa ya batu. Yo poza mama ya batu. Ozo ko zo part ya mari, ozo ko lela, mais de façon oyo ya ki ko s'exprimer pona Walesa. Eza bien te. Et puis pourquoi bino bozala kakeno bozo sala ba masumu na bino, mais tango komi ke yindeli bi bokomi ko ko tia banzembo nzambe bozo lela na komba nzembo nzambe. Neti leke ya Maria. Ayena na ko finga ba Congolais bazoba amoni bakangi ya ne bobandi ko lela na banzembo nzambe ye na epesoki osuki social ndenge moko yo makama nzambe komi théâtre na RDC pourquoi bokomosaka na komba nzambe Maria bakangi na ba plainte belé ye ko sala ba publicité ya bakakochu basima azana combien d'abonnés. Problème est ça parce que Azo va s'exprimer, Azo na ba millions d'abonnés, mais Azo va commander une unité ko éviter ba bilo comme sous na lieu public parce que Aza bana baza kolandaye ba jeune fille na Kinshasa, eza ba misusu baza na ba Brazza, eza ba tusu baza na ba Angola, Aza ko influencer bana musu mais il faut Aza la modèle, il faut Aza penda exemple moko malamu. Comme ba Congolais bino bolingi moi elobeli ya mwana wana azana impolitesse makasi faut ko yeba mukolo na mwana muke surtout aza influencé sur na koko tiena na ko lati même kombo wana te parce qu'elle mérite même pas ba oya biso ba yebite influenceuse za kisini batonde bazo koma wana bazo bakange influenceuse congolaise bazo pesa ye mais yemo gloire wana mais yemo ko yebi angote uzomona kozana babone bele lingolo bateke nzamba yebio nzambe mutatindie ndenge za wana ke no manke ba mikolo respect est-ce que nzamba za nzambe ya impolitesse mama Walesa tanga likombo na ite ngala za wana te pona ko défendre Walesa non il faut to lo ba makampe vérité to za net ngala ba changement de mentalité mais bato baza ko détruire nini oyo internet bato baza ko détruire ba nini ba génération eza ba Maria oyo eza ba Maria bazo la sabana misusu ba l'argent facile et puis impolitesse et l'obéli trop vulgaire ma chérie mon frère hein balobela tata batu boite. Même si yeso qui n'a qu'à famille na ye, maman na ye aza incapable à repérer sa éducation. Mais to ko accepter que non, aya ko yi ko bebi sa éducation ya bana misusu, c'est pas bien. Et le roni ni empêcher qui est que non, a kende ko se présenter. Même na mobali na ye, même na copain na ye. Copain na ye azaki pe na droit à conseiller que maman tango yebo tout ça li ba tapage na biso, mais ce que photo kende ko se présenter bazo de la biso. Hier, à salaki vidéo, il y a kolobana papa wana, soit disant ce qui OPJ wana OPJ en soit disant, azo kitisa quand même poste na ye, ozo mona, azo kitisa poste na ye,
na million d'abonnés aza nango mama Esther ozo ko bimisa ba langue ozo ko tia kombo nzambe na buzoba pona ni ko sakana nzambe ma sœur repens-toi yo ko sambela na lukuta ozo molimo ba Jézabel nzambe ba sakana na ete repens-toi maman on se moque pas de Dieu. Marie aza exemple était c'est pas une enfant de Dieu azo servir mutu mususu parce que aza na ba critère oyo nzamba lobité ozo mona nzamba lobité oza ba imitateur na ye. Mais cette fille, azolaksa orgueil, impolitesse, qui est arrogance, wana zaba fruit de l'esprit, oh nzamba zo senga, yangwana maman. Pona ni koya ko bebi sape bana batu mususu bwe. Na ba video na yo, oza ko lela makamu o bazo boma batu na Est Congo, mama Esther yo lela raté tous les jours. Batu bazo boma ba mama ba dekono basi kuna baza na Est ya Congo kuna. Osala ba video ya ko lela te. Pona nini boye ko bozo sakana kombo nzambe yeba ngwaza la en colère riche en beauté yo bongwa ma bien te ma Esther osala témoignage mais repens-toi bon mi buka penza luka penza place au penza molimo nzambe za parce que so mutozo ya ko soutenir Maria boza na milimo ya ba Jézabel o boza ko détruire génération mususu Maria aza impoli ngai na telemela Félix na batu na ye mais kolanda dossier même biso toza na poto batindelo convocation olobi soko zaki en empêchement avocat na à défendre yo mais soki siko ba moni que non ozali wana mais siko ozoboya koya déjà un vidéo oya salaka oyebite nani oyo azo dénoncer yo na kuzu ayebite déjà azo sa vidéo ya kolaksa ba so aza besoin numéro obenga ngai ba beta katonga misusu be baza kolo na poto basaka lango publicité na poto ba star wana ba kimi sala publicité na ngote aya kolakisa et puis alongola yango aleka pa lobaki alongola ba biloko wana ozomona soki alekaka Kim Kardashian alekaka po lobaki alongoli yango c'est sûr aussi loi ezaki sima na ye mpona kopekisa ye parce que akoki kolanda bato mosusu eza na bela bastar mosusu bazosala yango me bazokoya kosalela yango publicité te bakongolais Maria soki bakangi ye boye eza foti na ye et puis mwana mobali na ye copain na ye soki o bakati ye bilamba pourquoi bahumilie boye parce que ye moko mpe bango mpe babrutalize bato bayaki kokanga bango. Pourquoi Denise dit chochoa ba katie bilamba te Denise azaki calme malgré Denise pas dans la banini mais infraction na ye mais Denise azaki na ye calme bazuye abimi même ata na poto so ba yeko kanga yo tango lingo lakisa mutu makasi mais au moins yo pe makambo ezaka wana na Congo te bande grosso ba congolais bande ser na biso na internet bazo me mabuzoba qui impolitesse ces autres kanisa ozo imaginer ba millions d'abonnés Maria Tumba o azanango na impolitesse mais combien ya ba influence o yazo ko influencer bana batu na impolitesse c'est ça le problème maman koya ko sangisa nzambe na buzoba ya makamba Maria te Maria azali enfant de Dieu te Maria azo servir na makamba mususu ya mokili nzamba lobi o alingi mokili aza ennemi ya nzambe tangu yo zo ya ko corriger nzambe na sima basa nzamba salaki yo pla yo lobi te nzambe osalaki nga pla ozaki mayele te kote na ngai fona sala koma munene lisuwa eza c'est un péché. Ma sœur, koya ko bimisela ngo ba matiete, oya ko lelela ngo on se moque pas de Dieu. Maria ye moko asali spectacle na ye basali ba banal po batu ba mona bo ya ko distraire batu biso to na makama mboka na biso bazo bomba batu na ba est kuna ako bokomi koya ko djembela na sima makamba est on non ba silence parce que tant ba bomba ba ndeko na binoko na est kuna boloba kani Maria ozana ba millions d'abonnés ngala yango na lobaki ko na ko sa sentiment ngala ko yo kotela jamais bato yo biso to telema pona mboka bango bazo ko distraire ba congolais na ba bêtises ezangatina ngala ko ya ko sala ba vidéo ya ba émotion te Maria azana tort na des voleurs, bande de détourneurs, association de malfaiteurs pour détruire le Congo, les sans pitié, les aveuglés de politique, les soifés de pouvoir. Les violeurs, par contre, on violé dans la prison. Par contre, on a prison à PG peine, on a violé, bandoki. Les incompétents. Vous allez dégager de ces pays, je vous dis. Hein. Vous allez partir du Congo, vouloir ou pas. Vous tous, votre bande là, vous allez dégager, vous tous. Tout le monde là, vous allez partir. Vouloir ou pas. Même par force majeure. Vous allez prendre votre argent que vous avez volé là, vous allez dégager de notre pays. Fini la récréation pour vous.
On a tous vos têtes, hein. Total la tête tabino, hein. Bino kati oh combat sili boya li susu. Boya combat sili wa. Combat sili, c'est la jeunesse congolaise qui va reprendre le combat. Parce que c'est l'ère de la liberté et c'est l'ère de la vérité. Et c'est l'ère de l'évolution. C'est l'ère de l'évolution. Le peuple congolais, il faut vraiment clair. Congo, il faut qu'il y ait bosso. Pas si au peuple congolais, mona wana mboka ana bokomi son logo la poubelle wana mboka ana bokomi son logo la zamba mboka ana bokomi son logo la mboka Kinshasa wana bokomi son logo la bino lisanga na bino wana boli ngulu na bino wana bena mafuto ezo kitamina na mama ndefu wana bino ba Vital Kamerhe. Bokomisi mboka logo la poubelle, bokomisi mboka logo la toilette, moko bataka osumba. Donc mutu moko boye aye na ye azana kutu financière te soki nani te boye bokomisi mutu mbongo na Congo. Endi moko ba otaki na endi kuna alakine patron te boye bokomisi neti o aza patron. Bo pese ba million. Moi mutu moko boye azaki soki na Turquie moko ba zoba ali ata 100 000 na vie na été. Boye bokomisi o ye chef de projet. Président pas signé par papier, vous pouvez faire 160 millions d'euros. Talamboka niveau des organisations, vous en avez mboka wana. Batuloko papa Israël Mutombo, olati be blouson loka ba sango, bota non manipulation hein. Bota non manipulation média. À l'aide de nos blouson loka sango, yo za sango. Yo za sango. O sala meswapi. Ya papa Israël, o sala meswapi. Vous avez une manipulation opinion publique. Car on a façon de la déjà, et c'est là que c'est Ozali, Moutoumoko, oye qu'on manipule l'opinion publique. Il y a un biso jeunesse congolais, on dit non. Bonjour maman. Bonjour maman. Allô. Allô. Vous comprenez bien. Allô, maman. Mais il y a un moment où la life n'a pas beaucoup de sang à l'eau, pourtant, on a besoin tout ça. Hein? Et lui, il n'y a pas de problème, police. Donc, il y a un appel si, tindi kana bande konanga tout ya Congo ya mokili mobimba. Toza jaloux na été tobeta na pesi mokili mobimba. Papa o lokwa défait biso ba na TikTok, alobi ke toza bata maboma, toza ba impoli, on va le prouver notre impolitesse autrement. Parce que papa Sango peut-être tu te trompes. Je crois que peut-être parmi tes enfants, tu as beaucoup des enfants impolis mais tu as pas bien fait leur suivi, c'est pour cela que tu n'es pas au courant. Mais nous, on n'est pas tous des impolis. Il y a vraiment des intellos parmi nous. Ouais. Il y a des intellos parmi nous. Et si tu veux le mettre en habité, il y a un concours, dans ton émission que tu fais là, même en live de loin, tu invites tes invités que tu crois qu'ils sont plus intellectuels que nous, qui sont plus intello que nous, on va te faire le preuve. On va te prouver le contraire. Tu vas voir. Tu vas voir. Parce que nous, on a des projets. Vous avez vu, on a des batangi sabiso za batuana ta pampa mandeti yo lemso tangi na Afrique kuna ba classe a passi, ba classe a ba maloué kabiso mindele. Vous comprenez? Ngana ok cours à chimie, na tout, na ça la chimie matérielle tout complet. Yo lemso zaka na ngote papa pasango. Vous comprenez? Ngana ça mathématique na poto. Non, c'est la mathématique, n'importe. Donc, il y a un matériel, tout le monde est la sommelinga. Vous comprenez, non? Que nous sommes là, expérience, nous sommes là, des séances, tout, na matière, tout. Or, na sima na classe. Yo l'aime sous na classe, de pokota classe, go, au simba or te. Au salaire expérience, et main or na ninité. Au salaire en oté, na chimie, na nini, rien. Vous comprenez? Donc, keba na biso. Papa na biso, papa na biso, mama biso na poto, mama biso na poto to tanga awa.
kozwa biso le roi yote biso mundele mutatangisi biso mundele mutatangisi biso to tanga le roi yote keba papa sango biso to lia na ba cantine yo lia na cantine te kwa ko finga biso to TikTok na bango bana wana poto wana obano cha biso misapi keba papa sango keba fie na nga biso to ba mindele mutatangisi biso yako koyoka ba français en tout ça to komelo yango okozwa pena bituka ko boyina lo ba français ba bloquer le page bandoki ba congolais bo na live nanga bobima bandoki bobima boyina continue na français ba mindele ba yo ka ba bloquer lenga page nanga ke nazo makamba obite ke na tiktok ba boya makambo bandoki bobima batabite ya mabe ba bebiselanga bandoki congolais yango bazo boma binoti papa sango azo kana bino kuna bokele acha bino na prison papa sango tela nga batu fochela nga bango na prison bango bandoki ba yo kufinga nga na live na nga bango zwela nga bango ba miniature bokende ko boycotté page à papa o to se désabonner bana tout ya Australie bana tout ya Sydney o arch de nom to no message ba petit nga ba tiktokers nyos bo na Sydney bokende ko se désabonner na page à papa na TikTok na nini ba petit tout bazana Mayotte ba petit nga ba na Madagascar ba o ba na Afrique du Sud bino bat bo na Namibie tin Angola bo se désabonner na page ya papa o ba petit nga TikTok bo se désabonner bo tikela ba abonner na ye ba papa wana ba politicien ba kenda ko yiba mbongo a papa oyo asali nini azo menacer biso bana TikTok abike biso to ba kisengi biso to ba zoba to finga rabatu ok biso to sala ba analyse na biso et comme ça les jaloux tellement ya sanga ba analyse ko sala ka robenga sala ba musicien akabela ba ngombongo po ba sala ba émission ba finga rabatu yo futa rabatu mbongo po ba le kana émission na yo biso to sala ba émission to l'émission na sala ya ngamoko na bibi sata 1 euro te me bez nga na zwi sumbongo mona yo futa rabatu yo papa sango biso futa rabatu te biso ba futa biso na émission to sala na ba panel na biso yo no zana mutu point na émission na yo fo futa kofi mbongo il faut futa faire mbongo il faut futa hériter mbongo yo futa no batu mbongo tellement mbongo ba kabela yo ya gouvernement mbongo bata Congo ba kabela soki combien ba kabela so 800,000 comme ça mutu okoma mo ndito leki ba congolais no na mbongo yo zana mbongo yo papa sango vieux yo zana mbongo yo pena no zana mbongo no zana botika ba jeko donc yango oyo na bengi na ba petit tout États-Unis ba petit nanga tout États-Unis na Canada allez se désabonner désabonnez-vous na bosolo ya politique désabonnez-vous na bosolo ya politique désabonnez-vous na bosolo ya politique soutien TikTok nous tous on est ensemble TikTok on est tous ensemble beaucoup de conseils désabonnés États-Unis bana petit nanga Las Vegas ba petit New York ba petit Toronto ba petit nanga ya Miami ba bokende ko se désabonner bokende. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.